DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Cha baito pala emboya oh tukona kuya esoya cha tite baito pala oh tukona kuya osoya diaspora na jobu na molela ya tapla mama ngai nde papa Gédéon nazali moko na kati ya lisanga ya ba victime de guerre ya 6 jours ka ya nga kokoma na kombo ya victime ya guerre c'est parce que nabikaki guerre wana alors bitumba wana tango esalemi nsima ya mokolo mitano mokolo ya suka nde nayaki kokutama na kati ya likama oyo juste nsima na bino awa babeta nde kati ya lopango eza te nazalaki na balabala obie te na kati ya lopango nde babeta masasi na ndenge ke nzambe kaka nde alingaki ke bomoi na ngai ebunga te na ngonga wana yango lokola ezwaki nga kaka na lokolo ezwaki ngai na lokolo na ngai nyonso mibale awa nyonso babisika oyo nyonso bapasola nde babimisa nde bamasasi mokote oyo moko ya gauche nde ezwaka masasi ebele yango epanzanaka ndenge ya kobongisa yango ezalaka lisusu te lokwa bandeko bazalaka pembeni bamemanga bakima nanga mbangu na référence na hôpital général ya référence na biso ya Kabondo nde kuna nde bakatanga nga makolo wana après 7 jours ya ngai kofanda likolo ya mbetu ke bameka kobunda mpo babongisa lokolo wana me balongaki kobongisa yango te tango bakusu bandi kotambola nga na kati ya nzoto na autorisaki bango kete bo impite ngai eloko tokosenga na biso bavictime eza lisungi na bandi fonarete omoni yo moko eloko nini tozosala ezosenga mwa lisungi ya babiloko babisaleli mosusu oyo kosunga biso par rapport na etat oyo toza nango tozosalela babiloko oyo ezosenga nzoto nde esalela or eza na babiloko mosusu ezofacilite mosala na biso oyo ezotia eloko ezalaki ya makasi ekomi pete nde koloba bamashine nini tusa oyo ekoki kosunga biso pourvu ke mosala na biso ezala nango pete mpo na biso. Bon, vous allez bien? Ça se passe bien ici? On appelle l'ordre de respect, et ensuite il acquitte. On attache les journalistes reculés.
Juste un peu. Mbote na biso, hein. Ntango toye tokonstate te bavictime ya lokuta bazalaki toza koelage bato nyonso oyo baza na moins de 24 ans po ete ndenge boyebi boye te ok nga bakosala interview na bango na près Alors libérez les comptoirs, non, les amis. Bidonnier aussi. Oui, mais on peut retirer. Le conducteur de l'eau. Oui, mais on Malende. Comment comprendre? Vous être annoncé dans le dossier. Le copie. Vous les classez dans chaque Tu prends un peu le téléphone tout le temps devant. Quoi? alors, faut ça l'interview. Maman, Jambo. Jambo. Il y a des gens qui ont des petits problèmes Tu prends un peu le téléphone tout le temps devant. Quoi? alors, faut ça l'interview. Maman, Jambo. Jambo, papa. Cha baito pala engoya o tuko na kuya esoya cha tite baito pala o tuko na kuya osoya video ana yo
jobu namulela ya tabla